Bonsoir bande konanga, j'espère que vous avez malamu ezanga mamuluba, moi mikolo, hein. Toko taka na lisolo na biso. Na continue kana masolo to banda beta la dernière fois à propos ya le problème où ezali ko freiner pe Congo na développement ngo et l'autre fois on a parlé un peu on a souligné sur l'économie. Boité, hein? Parce que to batoto qui on a besoin d'argent. Pona totonga babalabala tobongisa mboka y compris bahôpitaux babidinga baekola malamu assurance ya santé ya bacongolais créer de l'emploi aussi pour kofuta mutu na maloba te n'est-ce pas suppose you need money don't you acheter des équipements mpona tokoka kotrésor nos propres ressources et les raffiner na kati ya congo right all that costs money. Notre armée, on peut avoir les hommes disponibles à joindre l'armée. On a besoin des armes aussi qui sont up-to-date avec l'actualité du monde. Tout ça, là, ça coûte quoi les dollars? Et ma position l'autre fois que j'étais en train de dire, et je suis contente de comment tu vas émission sur Yango. Parce que c'est bien de crier Chilombo Mauta Mamunene, Chilombo Boye, et Kabila incirconcis, et ceci, cela, c'est bien beau. Tout ça là sont des problèmes. Nous sommes en train de parler de problèmes, right? Oh, Mbokeza Kokufa, et Nabeni, et ceci, cela. C'est bien. On connaît le problème qui se passe au Congo. C'est bien de critiquer et tout ça le belaka problème. Maintenant, j'ai cru que tout le changer total na solution. Comment nous faire en sortir alors de ce problème-là? Tokani, na bêta qui c'était l'autre fois, na, comment est-ce que par rapport, il y a valeur, il y a ressources naturelles. Le Congo, le premier pays dans le monde riche en ressources naturelles, qui vaut au-delà, il y a 24 trillion dollars. N'est-ce trillion en français, c'est quoi? Bobo Ebi beaucoup translate. Au-delà de 24 trillion dollars, et Fanjana Namabela Congo, right? Yet, GDP per capita est à 540 dollars as of 2021, Nakatia Congo. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces deux rapports-là? Tokani, donc pas match, pas photo, right? To y a inflation, right? Pourcentage y a inflation na Congo, et zo ya na 11%. Pourcentage y a chômage na Congo, ezali à 77%. À lire na yango. Tolanda, non aloba pauvreté na Congo ezali 77% parce que taux de chômage est à 36%. That's way too high. Tokani, donc to tracer deux columns. To comme colonne droite to tia positivité, non to tia potential, right? Positivité, colonne juste to tia potential. Côté gauche to la problem, right? So côté positivité, nous avons des ressources naturelles that's worth 24 trillion dollars. Toyokani. Côté négativité, Nautikoloba, GDP per capita na Congo as of last year, c'est 540 dollars américains. Unemployment, chômage na Congo est 36%. À lire la pauvreté na Congo, donc catégorisation, c'est bâti bino bozoko rank wapi, 77% à peuple congolais bazali ko vivre na katia pauvreté. Et inflation na Congo est à 11% inflation rate na Congo, right? Na touche na ba point société. Encore une fois, ceux qui te comparent, ils n'ont make any sense. Teokani. Maintenant, tous ce que nous avons devant nous, la population congolaise bosa à combien? Au-delà de 93 millions de dollars. Right? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bolimbisa, naza na question mon nazo tunawa. Money in the central bank. Zera nangina talakaka. Said inflation was bobatolokuta. And the maximum parenthesis. Congo money supply, but okay. So, anyways, natele mananka na makam na otiolo bawa poto ke nom sikate.
Ce qui tozwa 93 millions de Congolais. 77% il y a nombre wana. Bon, en fait, non. La manière dont on a le chômage, comme on avait parlé l'autre fois, tozwa catégorie à bateau bazali na âge ya travailler, right? So souvent c'est entre 18 ans et 65 ans âge à retraite, right? Na groupe wana 77% bazo chômé, baza na chômage. Même ceux qui trouvent de l'emploi bazali sous-payés. Beaucoup de choses peuvent contribuer à cela. Soit mutaza licencié na discipline boye mais il se retrouve à la cirage na balabala. Oui, il a un emploi mais ce n'est pas son emploi et puis il est sous-payé. Tout ça on va prendre ça en considération, right? Mutatangi mazo se retrouve azali boye pa ya moto. Tokani, encore une fois, ceux qui ont ta salaire na yowana, ezali proportionnel na ce qu'il est capable de donner na Congoté. Tokani. Maintenant, même dans le groupe ya batona entre âge 18 ans et 65 ans âge à retraite. Une autre chose avec le Congo, ezali kindo kirate. Beaucoup remarqué que les gens qui travaillent bazape batumoko entre âge à 40 et 65 ans. Encore une fois, tout est psychologique. À partir de 40 ans, n'est-ce pas? Ceux qui ont 65 ans âge à retraite, donc nous avons 25 ans. Au mouton à produire dans la économie. Même cela, surtout comme 55 ans, ça dépend de quel travail il est en train de faire. Il y a aussi diminishing capabilities. Dans les autres, comme on a certaines choses, nous sommes capables de faire. Donc, tu vois déjà que l'ongola déjà, même si na 45 ans, tu as le côté, mais ça la même main d'œuvre, tu as beaucoup, tu as l'ongola sous bango, right? Totikal na groupe moko muke o bafandela ba poste basi bakomela na koyiba kufa balingaka ko kufate badundaka kambongo veut dire que les gens qui détiennent babibonga yango baza ba pepe, hein? Fatigué de vivre afandi wana nzoto se lembiye pepe afandi azo kontaka mikolo pour na ba pese de compte na final. Maintenant, entre âge de 18 ans, si tu as même 35 ans, tant que tu as na prime, yanzoto na ena énergie na force. Groupe wanande bazali ko composer grand nombre de chômage na kati ya Congo. Et ça là, c'est un problème. Un problème très sérieux. Tokani? Yango ne bakate ba économiste na Congo, ngakutu na mamluba na so na bino. Naza natanga ba économie na mingi te, natanga kaka se na comprendre kaka makambu. Misusu eza peka logique ya moto. Maele kanzamba pesa ka moto. Tokani? Mais je me pose la question. Bato bazana ba doctorat po batonjo na mingi na parlement. Misusu bayela kabiso chaque fois ba discours na ba TVA na ba diplôme na bango. Na uti koloba 77% pauvreté na mboka, 36% ya chômage et le groupe ezali ko composé majorité ya bato na chômage ezali groupe ya bato qui sont essential na Congo. Veut dire que to comme satati na 45 ans. 45 ans moins 18 eza combien? Tout ça là, eza bané, mutokoke kozala zoko produire, hein, pour contribuer na GDP na biso mata, mes groupes ya batona bazo chômer où ils sont sous-payés. Ça c'est une perte pour la nation. Et tout ça là, ezali ko refléter et GDP qui ne fait pas un grand progrès non plus. Beaucoup remarqué que wuta ba 1975 GDP na Congo etikala ko touche ata 8%. C'est un problème. 8% na kokola. C'est un problème. Congo ne fait que ce qui comme na ba 4 quelques aller deep down. Really makasi alo mone sel nete bandu komata le quoi tellement majorité bande konabiso mitu er moko kota ba mpese balobi azo bongisa mboka to moni to komi kolia ngana tunu ndeko to tcha na ndenge ya logique, hein? Si je 20 positive allez, na longoli yango. Na zong selo sous $20, qu'est-ce que je fais? N'est-ce pas que ça 20 moins 20 égale combien? 0? So, je n'ai rien fait, right? Ou bien tant na zong selo 20, na zong selo ka 20. Ça ne se traduit pas na 40. Tu okani? Ce qui n'a pas, hein? So, oza na 20,
tu as perdu les 20, nazong selio 20. Tokani, en fait, na sal impact ata moko te ko avancer au tikali kaka na niveau na $20 wana. Tokani, c'est ça ce qui se passe avec le Congo. Nde tong na lobaka na bino bandeko loko zo boma ça ba émotion. Boza kaka soki économie est deep, wana c'est facile, tout le monde remarque cela. To bandi banzemba ko critiquer na kofinga, right? Vous êtes dans votre droit, mais tant que ça ne va pas, on va parler. Mais la chose dangereuse avec le Congo, c'est quand tokomaka komata, Congola lobia sauver a bongisi. Ma bongisi est le côté tout ce qu'il a fait, c'est que zong sabine sika bozala qui a vambo take the deep. Toka nabino tokoloba growth ezali soki esika bobandaki e bo continuer komata. Nde tokoloba growth yango wana. Tolandi nabino, ça peut arriver que tango deep e bandi komata et que continue komata. Non pas et deep et maté zonge sika ezalaki. Donc vous êtes toujours dans le même état et sika we azalaki liboso na tikaki bino nango. Bosali eloko mon côté. Maintenant, alors comme ce qu'on connaît, ezali que la Banque nationale du Congo, il n'y a même pas $1 trillion qui est là. Veut dire ceci, le gouvernement congolais n'a pas assez de fonds ni pour stimuler l'économie na kati ya mboka. Par exemple, kopesa ba prêt na ba fermier, ba kokakosa la farming na dimension ya gros, tolandi, non seulement pour être en mesure ya ko satisfaire les besoins dans le pays et aussi placer Congo dans une position ba kosa la compétition avec les autres nations au bazalaka batu ya nzala comme Brazzaville. Ils peuvent vraiment beaucoup apprécier ceux qui totindel bango biloko kolia. Pour ceux qui tokangi porte nani beach ngobila bango kune kozala ka UNICEF. Bazaka munoko me bayebi yango. Na mitema na bango. Que ceux qui tokangi beach ngobila bango bakufi. Tokani. Et jusque là même transaction entre Kinshasa na Brazza côté économique, hein, et eux ont toujours les femmes là qui ont des commerçantes qui na biloko na katisi na Brazza te ki azongi na mboka, right? Nous n'avons même pas une forte présence économique à na Brazza pété. Mais t'as la potentialité na uti kolobanine. Un pays, oh by the way, les $24 trillion, il y a worth of natural resources, ezali les ressources que le Congo n'a même pas encore touchées. Ici, nous ne parlons même pas des ressources qui a déjà exploité ou bien en train d'être exploité. Je parle même de ce qu'on n'a pas encore touché. So, nous avons 24 trillion dollars qu'on n'a pas même encore touché. Et taux de chômage, 36%, 77% population dans la pauvreté, groupe il y a des jeunes capables de travailler et de contribuer à GDP à Congo, bangonde bazali ko composer et bulk pourcentage ya chômage wana. Nous avons un sérieux problème. Po yo ko senga na muta 65 ans akende ko timbola ka ba mabela sala misala mususu te. Ça ezali bo baza makasi na nzoto capable de faire ça. Boete. Maintenant, quand nous parlons des ressources naturelles, au coût nanto tapte, right? Nous avons besoin de catégories à quel genre yabat pour na basala misala wana. Nous n'avons même pas les équipements appropriés pour nato dig biloko na biso biso moko. Tokani? So le Congo a le matériel, mais le Congo dépend na batu mususu ba ya na ba matériaux, ba exploiter, ba raffiner na bamboka na bango, et Congo se retrouve na position de vulnérabilité là où quand nous négocions les prix, biso tozoka toujours prix elongo banité. Bande konanga toko ganga wa jour et nuit. Bazali ko exploiter mboka, Congo le problème de Congo c'est très clair quand on regarde makamnota el sabino ke le Congo ezali ko vivre na capacité dans la potentialité na ngote. Le Congo est réellement sous-développé sur tous les mots donc sur toute définition il y a mot sous-développement. Tokani parce que un pays riche, right? Mais son citoyen Namboka azali ko produire vraiment te. Ici le problème est que the average Congolese azali ko contribuer na développement mboka na été.
pourquoi Congolais allaient contribuer les, comment on peut dire, les facteurs ne sont pas unis pour na kosunga bango. Encore une fois, Chilombo, ce qui le gouvernement congolais peut donner des prêts, right? Même dans le secteur privé, au bazo la business, ba yeli yo gouvernement projet, right? Pour okabaka mbongo felete. Batouana baza obligé d'engager ba employeur, ba travailleur, n'est-ce pas? C'est de cette manière-là qu'on nous diminuons le taux de chômage. Tokani? Mais le Congo est un adibabe mokoke, tout pouvoir est donc mboka mobimbeza sous contrôle du gouvernement central, y compris le secteur y a des travaux. Mais je pense que quand on est faux parce que ça ne marche pas. Tolandi ça ne marche pas. Parce que ceux qui na banque nationale, bozo kokata kokokisa moyen convenable pour et ça l'impact na babo moya ba congolais. À combien forte raison vous êtes capable de créer ce emploi en s'occupant de non, right? C'est là où quelque part je pense qu'il faut qu'on privatise certains secteurs. Mais base à la cas, dont le gouvernement doit être à mesure de cause de la présence de la liste du colo et la liste ou quoi, pour éviter kakatala kaka Congolais na don moko mabe. Soko pesi fungo la lola Congolais okendo kozwa satana ba diable la koti bango na lola. So il faut que tia penza ba garde na portail ya lola. Well, toi, on a don. On est à don. C'est ça le problème. Et Nangina Beta PCT, Nabande Konabiso à UDPS, vous avez tout raison. Yakobeta la Chilombo Maboko et tout. Mais de l'autre côté, vous vous lamentez alors pourquoi? Ndelo Konga Ipe na comprendre kate. Ezaka kabinote, Congolais en général, azana milimo ya kokumisa ba individu. Congolais normalement, ça pas injurté, hein? Normalement, Congolais, ils sont sous-développés mentalement. Et ils allaient refléter makambu nyonso. C'est cela nous préférons critiquer, injurier, koganga, metoya kana solution te. C'est pour cela, pour mutuboyer, le col azam ta région na yo, ceux qui peuvent beaucoup glorifier, right? Ou bien ceux qui économie bazong selbune sikaka kezala ki avant ya banda ki bokonzi boloba sali musala ya malamu. Mais musala ya malamu. Ici, nous parlons de côté 2022. Et le Congo demeure un pays sévèrement sous-développé. Talana combien de richesses que nous bosimbi en côté. Mais vous avez un peuple en train de se lamenter, un peuple qui a faim, un peuple qui vit dans la souffrance, misère tous les jours. Ou les bandako ko exiger, ba leader na bino basala mieux. Le Congo mérite mieux que ce que nous sommes en train de voir. Namitu naka eske boye baka valeur ya mboka wana. Congolais inconscient ya qui il est. Mboka ninyo nzamba pamboli bino nango. C'est ça le problème de Congolais. Bomoni na baka na bino l'autre fois. Le problème ce n'est pas le Congo l'endroit, le problème c'est l'homme congolais qui est le problème. Pour l'endroit wana bota la richesse zawana. Yandenge ya salo. On dirait Dieu était de bonne humeur quand il a créé secteur wana otobengi Congo Zaïre. Il était vraiment joyeux mukolwango. Mais Congolais yomoko mutu oza conscienté. Tu préfères au glorifier comme individu ou qui ne fout rien. Et Chilombo, je dirais ceci. Mandat na yo linge silawa na 2023, n'est-ce pas? 5e année na yo. On dirait que taux de chômage ekiti to ezaka la même to mati bilan no ezanini. Et batabayi de peso beaucoup misako 10 milliards. Chilombo salam sala 10 milliards ezambongo ebele soki ezoko appartenir à un seul individu, bien 2 individus, peut-être 5 individus. Mais pas ceux qui tolobi to divisango, même na batu capable de faire quelque chose na kati ya Congo, then it's nothing. Tokani ezali ko translate na eloko ata moko te. C'est que tu côté na mathématiques à profondeur, ezo zonga na makamto ti koloba 77% de population baza na pauvreté. Pour babima na pauvreté wana, il faudrait to koka koko qui s'appelle bongo belé na réserve na biso pour ekoka ko entamer beaucoup de secteurs. Même bongo wana pe ko uta na habilité na biso ya ko produire. Et le Congo n'est pas développé. Congolais zo produire te na mboka na ye. Tokani, sur tous les secteurs, tozali ko sous-produire, tozali ko underperform.
yango wana ezali translate na low GDP et taux de chômage élevé. Donc mboka ezoka élan vers développement tango population bazali produire par les travaux na mboka na bango et que uta na lola te lokola mane kitela batu balia te. Je trouve que Chilombo, il est temps au luka de très bons économistes ba conseil oui na yebi ke na Congo na ba président bolingaka ba yembela kabino et tout non na opes exemple Bill Clinton totia makamne na Afrique ba konnerie sali à côté vis-à-vis aux États-Unis atikaka une économie forte parce que administration na ye loko o ya betela kasete il s'est entouré de très bons économistes tokani voilà. Barack Obama était aussi intelligent. Il n'y a pas de économiste qui travaille avec Clinton à une administration. So, Donald Trump peut être mais taux de chômage, surtout même dans le groupe, les Noirs américains, et qui makasi. Le peuple doit être en mesure de trouver de l'emploi. Tolanda, parce qu'on regarde tout ça là, les gens qui sont capables de travailler, qui sont disponibles, mais le travail est au monanaté. Ça là, c'est un grand problème. Un homme qui veut travailler mais il n'y a pas le travail est un homme qui n'a pas l'argent, c'est un homme qui est incapable d'acheter. Et les vendeurs aussi se retrouvent dans le système yakotula pour muta kosomba zate, pour bato kosomba bazana mbongote. Ce qui fait que Congo est tout le temps Congolais a tout le temps na niveau ya survie. Tokani, Congolais soka zali na ata moins $100 ako raisonner na sala nango nini. Je pense bien que mutu normal ako préféra sombine kaka biloko kolia ya tena ndako. E bato bateka kaba m'oublier. Bato bazo teka biloko msusu a part biloko kolia. Bato ano est-ce que bazo mona clair to bazo mona clarté. Bango sko secteur na bazo ba souffrir parce que le choix est clair. Entre mutu ale sabana ne to kendo ko somba s'occuper nani et lamba na magasin. Le choix est clair. Right? Pas otala nazana ngote. Tokani, alors ako risquer que nous sommes lamba po bana bakolala nzala lobby. Or mote qui paye lamba, yé pas au contribuer pour l'économie sauf maintenant yé pas comme le cola stack. Il a les supplies mais demand ezo ko machete. Et ces secteurs eza bazan mingi na parce que exemple, dès qu'ils perdent leur confidence que l'économie na Congo est circuler dans le bon sens, c'est comme ça que les gens vont investir ailleurs. Et ceux qui sont ailleurs vont hésiter. Il y a quoi investir dans le Congo. Et moi, je pense aussi dans Roberti Sota que le Congo est capable d'avoir aussi une mesure, une présence économique, surtout dans les pays limitrophes Ndenge Bolobaka. Nous avons tout ce qu'il faut, mais nous manquons de main d'œuvre parce que Batouana bako atteindre ngo ndenge nini bloquer même ba place ba minéraux bo pesa ngo ba chinois ba indiens ba rwandais ba exploiter, right? Et les Congolais qui vont chercher le travail chez eux là-bas, ils sont sous-payés, right? Ceux qui sont à côté il y a agriculture, right? Ou les autres domaines gouvernement ko kaki ko pesa ba prêt yango yo côté ata 100 milliards de dollars na disponibilité ya ba farmers comme ça ba ko sala ba farming na kati mboka sala ba échange bien ça stimuler l'économie na kati mboka et aussi mesure ya ko kende tilwe na ba pays wana limitrophe aussi pourquoi pas. N'est-ce pas que China na ba Taiwan batinda ka baloso na bango ba Tasmine ce pays Yasmine partout dans le monde, hein? Okokuta na ba magasin alimentaire okokuta ba biloko kolia pe esalami na China to ebika poto mona ka ba écriture moko ba nzete moko dessine les nzete là. Ponga na bi batu normal bazaka na ba lettre ba nzete za batu wana. Ndebo na ebika esalami kote kuna. Encore une fois, tokoki koganga bande konangai na zongi sipe lisusu cette responsabilité à vous le peuple congolais. Tokoti 2022 bo changer mentalité. Bo banda ko senga mieux. Jusque là chaque province na kati ya Congo ezali ko underperform. Chaque province na kati ya Congo ezali ko produire na capacité nete. Bozali ko underproduce.
C'est comme ça que comme la région est renommée d'avoir beaucoup de ressources naturelles, taux de chômage et de la pauvreté, ça peut ma casse dans la région wana, which makes no sense. Congo, même sur le plan national, devrait vraiment minimiser le taux de chômage. Ceux qui te fungoli ma solo économique bien. Le Congo ne veut pas avoir la pauvreté modèle autozomona. Hein, Chilombo? Bino peuple. Botika ka mentalité kako gouvernement sala la biso Chilombo kako bongse la biso non. Même ici aux États-Unis, les travaux qui sont tombés en government jobs, ils ont 5% ya pamba. Tozana ba corporations, tozana ba small businesses, small business. Eza pour moi même l'économie des États-Unis awa. Small business ezali soko ozana ba employés, je pense que quoi tina 500 tu es considéré small business. Combien de compagnies au Congo là où compagnie ezata 500 employees? Donc même compagnie qui qualify le small business, baza ko compter na Congo, baza ta disté. Et les compagnies liées au gouvernement, bien les compagnies qui sont comme corporation, baza pe na employees au-delà de 1000 T. We have a problem here. Chilombe. Nazo continue ko belo parce que c'est toi le président, c'est toi la tête du train. Bobani la tête du train, whatever, right? Yondo za mutu, yondo za garant ce qui peut de bon fonctionnement. Yango wana, yeah, right? Ce qui ngana ko pesa yo conseil entoure le Congo, ils en ont besoin de bons économistes. Bobo baleka na ba TVT bobo besoin de parlementer. Je parle de l'administration na yo. Comme ça bako yelo ba stratégie malamu pour na kotala commerce que ko cause que ba secteur surtout très important na développement mboka ba koka ko embaucher ba congolais ba banda koteka ba banda ko produire. Économie à Congo est comme attaquant le Congolais azali na front ya économie na ye. Congolais dans l'économie à Congo est comme atta et ko tombo ma bien tangu contrôle Congolais azali ko contrôler majorité à richesse na ye. Là où nous sommes actuellement, les Congolais ne détiennent même pas beaucoup d'investissements na kati ya Congo. Ce sont les étrangers mutu bazali na ba action na kati ya ba secteur industriel na kati ya Congo. Bana mboka bazate. Comment on explique qu'un pays si riche na ba richesse modèle oyo tozolo baba trillions oyo et dans bosimbité mais le Congo ne produit pas un milliardaire congolais. Nigeria oyo baza peut-être pétrole cause une de leurs grandes nani richesse baza nango. Nigeria ezali 8% ya production mondiale en Nigeria. Et Nigeria quand même a aussi des citoyens et citoyennes milliardaires. Même dans le secteur wana. Tina Angola aussi ses citoyens milliardaires. Mais le Congo, qui a le pétrole et beaucoup de choses même plus, n'a même pas un Congolais privé milliardaire. Ça c'est Nerte bandeko nanga si to sola na bino langue moko to se comprendre ou pas. Na beti c'était bandeko nanga parce que il y a la saison pour chaque chose. Tant ya kozala mayele l'été ezalaka. Tant kozwa pe conscience ezalaka. On doit changer les stratégies. On doit pas continuer kofinga, right? Il faut totala eloko nini ezali ko maintenir Congo na kati ya chômage na pauvreté. Engai nazali koloba ke soki botali histoire ya Congo wuta ba 1975 wana, vous verrez que GDP à Congo s'est chutaki, right? Et depuis là, alors tokotia c'était quand à l'époque à Mobutu. Tokoti Laurent Mukie, toyekotia Kabila oyo, totie Chilombo. Bozo comme atana ba 6% te. So le problème n'est pas seulement Kabila, le problème n'est pas seulement Chilombo. Il est temps de changer stratégie. Comment est-ce que tozali ko approcher la situation économique ya mboka na biso, comment ko stimuler l'économie na kati ya mboka na biso, comment ko développer donc comment on dit, comment tokoki ko se développer. Je pense que c'est ça le problème. Tokani soki bo comprendre loko wana boko banda pe ko électionner
les hommes compétents, capables de comprendre alors qu'on a développé en lisusu. C'est en ce moment-là que ce pays-là a élan et développement. Aussi longtemps que bino bozo ko sélectionner kaka batu basé na tribu, combo, affiliation familiale, na ki fanatisme, nde bobo se retrouver toujours na batu incompétent. Tozolanda, balobaka, mutako kabela ombisi, c'est mieux lié. Mais c'est plus bien oye bakolo bambisi. Ou lié à cause de la que le président ya asale la biso. Pourquoi te kotia pression? Que le président a fait dans tout le bas, Alexa Bamibeko, Banque centrale aide fissa ba Congolais. Surtout na beti sete na côté pe agriculture. Na beti sete pe côté à pêcherie. Tala, peuple mon babo fanda ki bozo la président et la binom piodi. Tala bilo kandengo wana. Est-ce que ça, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Président d'Akenda Okota na ba wenze la ba piodi yao. Oh lo la kaki bisom piodi. Et puis quand on l'a fandi na zolo bango pa mona ngweza honneur mpiodi la kaki biso mpiodi na base tilo bibo ko senga tilo mbaka ndo sombe la bino bakaputula na ba soutien mais tozolanda bosubo ka président da ndo sombe la peuple mpiodi quelque part boka kana France na Belgique na Brazza dans quel pays président ke ko donc na ebité tilo bibo ko penza président bosenge yela biso ba soutien na bakaputula pour ceux qui bozo senga mpiodi. Je pense que vous n'êtes pas loin que senga bakaputula na ba soutien. Tokani, mais ça montre le niveau de ce peuple. Na ba Louis Michel tant bazo mona bino peuple mobimba azo senga président yele mpiodi. Mais c'est comme ça que vous êtes retrouvés na ba Kabila comme vos présidents. Hein? Non, pourquoi boganga comme indele basakani bayele biso mtubwe. Mais niveau na bino ezani ni po bayela bino batu compétent. C'est quoi votre niveau? Quand un peuple se réjouit, na koyembela kamutu, na koyebsa mutu, totombelo santa umela na ngwenda na yo. Ah, wait a minute, être président eza ngwende ya mutu te. Ezali fonction publique. Presidency est une institution, cela veut dire ezali kolokola revolver doors. Mutoye accueilli, oyaye accueilli. C'est comme ça. Parce que le pouvoir corrompt. Yozo pesa mutu bilengi. Lobi ko yebiseke akenda umeli. Atika bilengi wana? Non. Wana ça s'appelle tout être humain. Azali faible devant certaines tentations. Yango wana il faut bagarder four comme au sali manda moko soko sala ki bien balekisio et puis abo pia. Na pesi un exemple à Bill Clinton. A simba ki économie na biso bien. Mais est-ce qu'ako kisu ko prostila comme président? Non. Barack Obama bima c'est sauf na maboko na ye. Mako postile pe lisusu te. Ba oyo ba komaka ba constitution e ba betaka c'était démocratie parce que ba yebaka le danger. Démocratie eza lokola liki. Ba sakana kanango te. Et loko Congolo comprenaka te que y a les gens qui sont morts. Po na yo Congolo za indépendant. Po na yo Congolo goûter ata oyeba c'est quoi la démocratie. Eza biloko motuya okoki jamais kosala nango maseki. Bamboke kenda guerre. Kaka po ba obtenir leur propre identité. Bozana histoire na mokili ya mboka oyo bazwa leur propre identité po bateki mabolongo na se basambeli Yesu Christo. L'indépendance a toujours été payée avec le prix du sang. Boko kozwango na légèreté te. Eza les États-Unis awa babundaka contre la Grande-Bretagne pour obtenir son indépendance. Tokani, George Washington, qui était officiellement notre premier président, après 2 mandats, a déposé Yemoko pour nous préserver la démocratie. Basakana kana démocratie te. Parce que c'était quoi alors? Pourquoi Kendeki Kasibitumba na ye? Il était général na batunaye. So why the hell abundaka? Pour les États-Unis, c'est un pays autonome, indépendant avec sa propre identité. Ce qui a koki ko risque même eloko wana. Batuboni bakufa ki akendaki na bango bitumba. Kaka pona drapeau na biso telema. Pona sécurité, l'intégrité, il y a démocratie et l'indépendance. A déposé calmement et puis après ça qui États-Unis et là en Kolanda. Depuis lors, c'était toujours comme ça. Sinon, tu qui peut tomber dans makambo sala makana ba pays africain.
président moko alingaki afandi ekomi po akende soki bitumba soki boye non eza nayebi te soki tokomprenaka biloko mosusu bandeko na ngai nde nazobake bino moko mpe nanu bakongole boeleve baniveau nabetisi ete mpo mama to yaya asololaka mpe na baleki na bana na ye boeleve niveau nalobi boye ata olingi chilombo c'est dans ton droit ya kolinga chilombo but democracy basakanaka na yango te po wana eza eloko kolandaka bino des années na bana na bino epo yo ozala ta na identité na yo comme un pays un peuple souverain bato babundaka batangisaka makila toyokani ezali makambo lipana kwanga te tolandi bokokosa nde nazobake bino moko kuna rais ekabila zonga c'est quoi votre niveau au juste okotala bakoni fwati boye bakestion mpe batunaka donc omona kaka yango ko babimika parmi ce peuple là moye te ata mobutu yango bobelelaka azalaka mabe me semble qu'à l'époque de mobutu zairo azalaki ata na mwa niveau moko normal po oyo niveau ya réflexieur moko ngai nayebi te oyebi ke jour wana nakotaki nano na internet natala nabi peut-être mobutu mpe akendaka kosombela biso mpiodi te peut-être asombaki makayabu nabi te peut-être asombaki ata soki mpe lemboloko soki mpe biloko nini kuna ele nzombo natali aucun jour nayokaka zairois azosenga tata mobutu yela biso mpiodi yela biso le nzombo yela biso soki mpe le ngando soki mpe le aucun jour mais ngai nayoki nga na bi oyo peuple oyo eza kindoki ya kobenga makongole nde ezoloza et puis faut changer ka kombo faut changer kombo en tout cas bandeko na ngai non nga namoni kombo Congo elokama oui po soki botali chaque fois bozalaka Congo bozalaka toujours un peuple dans la turbulence bozalaka na kimia te mais et puis mon peuple moko mabe ko bakisama na kikongole yango ya lelo pourtant bozalaka congolais n'époque ya Bakasavubu na Lumumba bozalaka normal oui Kasavubu ayibi ata $1 ya kesa leta te nyonso soka akeya tie azaka congolais mais on dirait bango bazalaka nanu normal Congolais oyo depuis 1997 niveau ekiti makasi penza makasi là où Congolais se contempler na biloko ezali na droit na ye moko tellement ba faire souffrir bino et puis moko ça fait très mal au cœur oui dans nyonso nazoloba ezapeka ba Congolais o bazalaki na accès na ki presidency ezala ya Laurent ezala Kabila ezala ya Lolo Tshisekedi batwana nde baza na base ya kokanga mboka na penza batie bino penza kleboa bakangi bino catch bazoko collaboraka avec des pays internationaux bazoko ya ko exploiter yo moko mwana mboko fanja no zotula combien de garçons de 22 ans aza gradué à Silisi Université fanja na zotula connaissance tona na butu na ye fandi kaka soka lembi akayata ko fungolisa cabine téléphonique na balabala mais ezali perte na biso nous devions lui exploiter parce que azana na makasi na nzoto toyokani et puis awuti kotanga azana ba bagage pe intellectuel ba uti ko l'excès kuna toza na besoin na ye lui il a encore beaucoup des années même ya ko contribuer na développement mboka na ye toyoka kaka ba nommer mutu tel botali bo fatigué de vivre prêt à kosala AVC nde ba nommer ye ba pepe na ba meme mboka mobimba bato bazana misala bazaka ba pepe na ba meme donc bo pesa mutuko mutoyo atikali na 2 ans atikali na 5 ans même 10 ans ba wanande plus pire bozana ebizele mabe ya ko pesa ka ba pepe ba opportunité mais pepe azo produit biselo konini pepe azana makasi ya kosala tous les jours tongo tipokosa est-ce que tu continues de pepe asala za na ba compagnie na pokwa pepe aza mutu akomi ko compter nzambe kwa kozonga dans quelle manière nde biloko elekana na mito ya ba pepeti pepe afandaka te kona sala lobi na kotonga bona kosala boy pepe azotala soki na lekani na okelu felo to lola nde biloko pepe akanisa te toza na besoin ya ba jeune baza na makasi chilombo mais bafanja na bazo chômer
Eza pe majorité ya groupe ya bato baza nano epai na bango. Pourquoi? Manque de l'emploi. Même phénomène kuluna esalamaki. C'est ça souffrance na pauvreté wana et occasionné phénomène kuluna. Parce que crime na pauvreté etambolaka pe de pair. Mais porte zozongela biso. Parce que tala neti osali likambo malamu otindi bana so mpe na katebe kasese kuna bakende kosala masango. C'est très bien. But nazali susu kobakisa. Totikali na un grand groupe ya ba jeunes. Misala eza te. Finance les Congolais qui ont de bonnes idées. Finance les Congolais entrepreneurs. Et puis il faut ceux qui m'ont bénéficié na fonds ya gouvernement. Les ali bourse gratuit ou bien les prêt, il est obligé à embaucher au moins 70% ya employés na il faut bazala ba congolais. Tolondi et na kati ya groupe wana il est encouragé ya kozwa pe ba jeunes gens. Nous voulons voir les compagnies donner priorité na ba jeunes gens ba silisi université compagnie à récupérer. Nous voulons voir ça. Bakendo sala stage. Lobi tang basilisi bakotisi lokolo na kati ya bakompani wana. Bangonde lobi bako continuer na bakompani wana. On doit kotia bloko tu wana na nani na activité na mboka. Tolingi tomona ke soki ba congolais aza na compagnie to na idée par exemple azali na Équateur. Encore une fois, 70% d'employés na yel faut bazala nan ba équatorien. C'est une manière ya ko diminuer to ya chauffage dans des différentes régions wana. So, na pese exemple ya Équateur. 70% d'employés na faut bazala ba équatorien. Et na kati 70% wana, on a besoin komona ba jeune, ba le kaibele. Teokani, potoko ton saka ba jeune, on a aussi besoin des hommes avec l'expérience bazala pe wana. Et maintenant, na 30% etikali, c'est peut-être 70%, dans 30% etikali, tozuli sota 20%. Et koki kozala ba Congolais wutiata na Kivu, na Kasai, na Kinshasa, na Bandundu, bazuye musala parce que ozala na manyema kuke so tueka na kati ya Congo. Tolandi, hein? Pourquoi je dis ceci? On ne doit pas accompagner Zumbongo au gouvernement, eza basé na Équateur, et qu'on donne priorité na batuka bazota ba région mususu et les Équatoriens demeurent les chômeurs. Non. Tozo lukakope c'est que chaque région ait se développer et produire et contribuer à ce qu'on a GDP national. Tolandi? Et là, maintenant, 20% batubawuti de différents côtés. Moi, pourcentage na muketikali, là maintenant mutakoki kozwa ba étranger. Mutaya sengi bino visa d'emploi, bo PCA. Mais un étranger ne doit pas avoir la priorité d'obtenir de l'emploi à la place d'un Congolais et surtout quand la compagnie a été financée ou aidée par le gouvernement congolais. Mais non. Donc, compagnie doit justifier. Ce qui est n'a pas poste que moi n'amboka koke kosala bati étranger. Il faut balakisa pourquoi kak étranger wananda zalaki qualified ya kozala nesikana non pas le Congolais. Pourquoi na lobi bongo? Parce que ce genre de data nous aide aussi à koyebaka quel genre de curriculum ou bien les disciplines académiques nous devons enseigner aussi dans nos universités. Teokani? Parce qu'il faut que les universités les autres tangi sa ba discipline ou ezali lobi banana bako silisa ezoko contribuer na développement ya mboka toza la page. Toza na même vitesse c'est comme qu'il peut otambola. Il y a d'autres disciplines un peu antiques. Tolandi? So ezotia ke bozo botikali kasima. Right? Monde des évolué, toza na ba niveau mususu sur les matières de sciences, développement, construction, monde des fonctionnaires ndenge mususu. Et que cette compagnie-là doit montrer qu'à cause de la vision, ce qu'elle cherche à accomplir, il n'y a pas eu le Congolais capable de faire cela, yango nazui étranger. Et encore une fois, nous allons aussi arranger training na biso na ba université pour que tozali ko produire les étudiants qui sont na compétence ya demande na monde ya emploi, right? Comme tangu technology zalaki la chose, beaucoup de jeunes gens étudiaient sciences
il y a informatique, c'est la programmation et tout. Tokani. Donc, il y a les besoins. On a aussi besoin de compétents pour nous satisfaire ces besoins-là. Right? Mais na beti c'était que ceux qui compagnie ezala congolais. Well, normalement, une compagnie qui bénéficie du gouvernement congolais doit être une compagnie congolaise, right? Okay. So, compagnie congolaise, oyo ezali ko embaucher batozi mbongo ya Congo, doit embaucher priorité na bakongolo bazana kati ya territoire sika compagnie wana nanu ezali localisé. And then, compagnie koki ko embaucher Congola wuti na ba région mususu. Na ba cas extrême, toluki ba étranger. Mais les étrangers ne doivent pas composer majorité. Il y a des travailleurs qui sont dans des postes clés et que la compagnie a bénéficié d'un bon gouvernement. That's just not, no, that's not going to happen. Et puis, il y a Congolais. Ceux qui ont un Congolais a bénéficié d'un don il y a gouvernement, mais qui est étranger a tié, bon report tié par gouvernement et le gouvernement, je pense, beaucoup zalana mayele a retiré mbongo pa compagnie wana et puis bazong so basi ba dépenser ki sinon teza lokola Congo zoko financier ba étranger ba yande ko sala na kati ya Congo non tokani et aussi ba biloko lokola ba secteur alimentaire et tout je remarque que na Kinshasa chinois aye ko teka ba kwanga na ba makayabu na ba matembele eloba ata Mobutu wana za commerce ya bana mboka. Des petits commerces pareils doivent appartenir à Bana Yamboka. Et dans le Biboya Bandekonanga, non pas cet exemple aux États-Unis. Toza na ba Giants, n'est-ce pas? Food Lion, Kroger's, Dixie, Shoppers, Whole Food, ba compagnie wana, n'est-ce pas? Vous remarquez que même les Chinois na bambongo na bango, Chinois jamais koko yawa aluka azwa Giant. It's not gonna happen. Priorité za banamboka, ce sont des compagnies américaines. Chinois koko simba kote wanate. Chinois koko fungolisa ya magasin ndenge ba fungolisa kaka mais basa la pe compétition makasi na ba compagnie alimentaire ba américaine te. Et ça c'est comme ça fonctionne. Les États-Unis doivent veiller d'abord que Chinois zo ko boto la dollar na maboko ya mwana mboka te. C'est ça le cas aussi avec le Congo. Bozo compagnie ba chinois et compagnie ba indien et boué. Wait a minute, est-ce que ba compagnie wana ils opposé compétition contre une compagnie congolaise dans le même secteur? Si la question est oui, bobo ili chinois wana permission. Parce que azo créé compétition contre le congolais na katia Congo. Or bozu ya chinois a ko développer China, a ko développer Congo te. Na tout ce tozo kana malamu. Encore nyonso ngai nazali koloba ezali kambia mitu soki sali na bolingo ya mboka. C'est très facile à comprendre makamamulu bazoloba. Mais quand on est égoïste, quand on n'aime pas son pays, quand on est nègre mental, parce que bloko pe monsieur cause la mtalingi Congo mais mutu. Un esclave moko de la maison, il voit mais il ne comprend rien. Nde yango makam nazali koloba ke donc, il faut casser dans le loco et que privilège na étranger ba ko établir leur compagnie na katia Congo. Mais quelques compagnies étrangères parce que ba ko ya PKK, c'est comme ça que le monde fonctionne. Oh ba ko to ko pesa la baya na Congo, la même règle va leur appliquer. Que 70% ba travailleurs na bango ba ko zala nanu ba congolais. Même chose. Ceux qui cette compagnie les a basés na Goma, ce sont Bana Goma, ba la majorité, priorité, na obtenir de l'emploi. Et na beti c'était na poste clé. Ceci ne veut pas dire qu'une compagnie chinoise est fandi et 70% ba congolais bazana bazaba boyi, bagange la kabango, no. Ezongi sibiso na argument na ngai ke mutakoza la zo sala mazali sous-payé, azo travailler na incompétence na ye. Nous avons besoin de développer l'homme congolais. Que lobi ataba chinois na bakeito lobi congolais na changer musala formé et compagnie azan expérience na mayele. Mais stratégie ba belge basalaka dans leur compagnie le poste clé ba ndo tia ba congolais te. Tala tangu bakenda ba jekamine wana tout kweki parce que les congolais n'étaient pas préparés à cause de la gérance ya ba bloko wana et ba secteur na tout kweki.
Et comment qui mal géré. So, quand un étranger a zokoya na compagnie na ye, ceux qui bon dime le compagnon et sa vision, objectif nango, patati patata, majorité, priorité, congolais. Et puis, na ba poste local ba managers, na ba ressources humaines, chief financial officer par exemple. Ceux qui bazata mi balé, congolais le fois zala, ceux qui zata na impanacé, right around there. Pour congolais pas banda quoi prendre, après tous les Chinois font la même chose. Chinois azaka soka ke pai akosala tout kende kona azala na position moko comme ça zoko kopia zoko yiba mayele ya baninga lobi ba kende bango pe ba développer ango. Le monde fonctionne comme ça. Les blancs font aussi la même chose. Les blancs pas azaka soka azane bonga akosala tout nde kona azala moko na bango azali ko apprendre à la lettre. Surtout makambango bayebite bazaka na curiosité, they have to learn. Lobi bakokima bake ba développer on ndenge na bango. So le Congolais la même chose. Congolais qui est dans une compagnie étrangère, mais Congolais a une position moko assez, il n'a pas l'accès. N'a pas maillé les logistiques, comment est-ce que compagnie zo fonctionner, Congolais a un accès na ngote. Et zozong sabiso kaka là où nous étions avant d'obtenir l'indépendance. C'est comme ça. Donc tu identifies kaba problème, mais il faut te bandakotala comment alors que on voit le problème. Quoi faire pour contourner ce problème là pour te écraser en goto pesa mboka oyo et là malamo. Et dans le but congolais pour conclure que ce n'est pas un seul homme qui fera ce que Mamloube est en train de dire. C'est un effort collectif en commençant avec vous, le peuple. Yo peuple congolais yeba valeur na yo. Yo peuple congolais demande mieux de tes leaders. Yo peuple congolais komitika emporté par ba flatterie zengi mutuna makolote. Tu vaux mieux que oyo ba servir yo jusque là. Depuis l'indépendance, Congolais va servir yo rien d'autre que Bouzoba na Bouzoba. Vous avez souffert. Pendant l'indépendance, vous étiez toujours exploité. Après l'indépendance, vous avez exploité. Il est temps, yo Congolais. Banda kota la candidat alingia servir yo. Yo za travers na yete, yento alingia a occuper fonction publique, commençant par institution ya presidency. Ezali institution ya peuple. Tokani. Et il faut tant que discours ka substance dans discours naye. Et il faut revoir est-ce qu'il a maintenu sa promesse ou pas. Bino bozomona nini. Et puis yo congolais zala na mutema ya malamo. Aux autres vena ba étranger ti kako finankande kono yo na se. Kaka yo congolais mtoko yebsa indien ozo fute mbongo belé bongo pona nini. Kaka yo congolais. Lobi okoganga, oh, Barande, Baugande, Louis Michel, come on. Par ya Louis Michel Zalaka. Par ya Kagame na Ouganda Zalaka. Mais vous savez qu'est-ce que ces trois-là en commun? Il y a toujours un Congolais qui est un medium entre Congo et tous ces étrangers-là. Il y a toujours le Congolais. Au baza pont entre Blokonami Balé. Donc, yo Congolais, la mouka. Ce n'est pas à Chilombo d'aller acheter l'impiodi pour toi. Quand vous avez des pêcheurs, bazali ko chômer, bazan a besoin de financement, ba pêcher bambis en grande quantité. Botiki bango, pombis il faut y ta région, musus te outa ce qui peut wapi. Et puis Chilombo, je pense que il te sera mieux, ce qui n'a cabinet d'économiste, bobandi kotala ensemble avec la Banque centrale, comment que ça la pour na ba région tout et se développer. Et je pense que toi, on a besoin que nous sommes la Bampio Diawate. Pour l'obéro que sommes Bandakala, ou que sommes Banaba Fumbwa, Naba Pondo. Et ça, rôle la présidente. Si le Congolais a l'argent lui-même dans sa poche, quand le Congolais va manger 3 fois par jour, le Congolais est mort que nous sommes Bampio Dinaye. Tokani, quand le Congolais est mort que l'eau Bampio Di, il est mort que Tandangona ba magasin, peuple Congolais bakokendo ko somba bakolia. Wana eza rôle ya présidente, mais yo soutenir ba pêcheurs. Finance les pêcheurs. Et puis qu'on taxer avec moi, qu'on taxer ma casse les compagnies étrangères, right? Et puis qu'on fout sa bango penalty, ce qui encore une fois, ba Congolais bazo occuper ba poste ya malongate dans cette compagnie là. Cette compagnie-là, il faut le gouvernement congolais va justifier.
Ça sera encore mieux ceux qui vont que Congolais ont la compétence pour un poste quelconque. Alors, Congolais ont accompagné ne fouteli et bourse. Congolais ont que kotanga à l'extérieur, na discipline wana compagnie bazana ngo besoin. Atangi asilisi azongi na compagnie wana. On peut le faire. Toko bandozo ta ataka kabana na biso. Totindi bango ka na bourse ya bi bourse la te. Il faut que bandaka ke ok tozana ba telle compagnie ba compagnie mpe banda ko provide ba scholarship ba mbongo ya ko futela par exemple moi na silisi 4 ans azoni nga kendo za maîtrise même ata bazwa ki azana 18 ans 19 ans donc dans la université te ba cours na ye la compagnie bandaka ko assister na ko futa minerval na université ça se fait même ici aux États-Unis même en Europe même na Chine on peut le faire qu'il y ait une compagnie qui embauche moi à 19 ans, le col à moi n'entendit encourager à tanga. Ce cas où tanga na discipline ko bénéficier vision en compagnie, la compagnie peut garantir à ta 90% minerval na ye et 10% eko ou tata kota gouvernement. Mutatangi atangi asilisi azalaka déjà na musala na ye. C'est comme ça que toko se développer. Une compagnie étrangère, c'est la même chose. Bafuteli bakongolo bamoni ko aza na potentialité o aza étoile ya lobby kozwa ba étoile wana kokende ko développer bango ceux qui unikine n'est pas en mesure totindi bango bisika bazali et puis toza na besoin ya ko garder de dera pour na toyeba to fanda to analyser na ba discipline nini biso tozoza la compétent te. C'est avec cette information là tokoyeba comment ko cater na à travers système éducationnel to préparer ba Congolais pour bazala la page lobby. C'est ça mettre l'homme congolais au centre de ta vision. C'est ça développer l'homme congolais. Et encore une fois, nous avons besoin de attraper l'homme congolais quand il est jeune. Naba 18 ans wana. Il y a des enfants qui brillent même dans l'école humanitaire naba 17 ans. We need those kids. L'université doit déjà viser banandeng wana to identifier bango. Topesi bango ba bourse babandi kotanga bazo silisa compagnie congolaise déjà mwana banjo kende ba stage bana msuto kotinda bango même à l'extérieur ba kende stage na extérieur bazongi musale zane zo la bango. Le Gabon le fait. Combien de Gabonais réfugiés sont à l'extérieur? T'as le Gabon, un pays africain, mais qui envoie ses citoyens libanda qui attendent une discipline quelconque. Azozonga Gabon lobby, nazadja na msale zelanga falak na silsa na zonga. La Libye, Kadhafi a fait la même chose. Combien de Libyens nani réfugiés nous voyons à l'extérieur? Le Congo est capable de le faire. Il y a un Congo et Zangi, il y a bonne volonté, na compétence. Mais ça commence na yo Congolais na beti c'était yo Congolais. Yonde matisa niveau. Mama talela biso likamboy, mama ya bana, mama ya boye. Pona nini bozana maladie sociale? Yango na sepelaka na ba démocrate, démocrate est un socialiste, démocrate aza na maladie. Ya bisenga senga, Yesu salelanga, mama talelanga likamboyo, mama ya bana, chilombo papa, mabutu sese papa bana, raise. Yango ya bino zaka na mangwele. Ena mangwele to kotela kawapi. Balesa bino ngo. Emlu mabe hein? Emlu mabe vraiment bozana ngo. Congo n'appartient pas à un président. Peuple mutu bapesaka mutu mpifo à cause de la président. D'ailleurs, quand un président se sent qu'il peut être là, ça c'est un manque de respect vis-à-vis de vous. Cette poste-là vous appartient. Il est payé par l'argent du Congo. Quand on a un et qui tient qui bokonze, c'est la caille familiale. Alors, je pense que c'est une réflexion dengue bamona kabino. Batia bino na position bozala bazo souffrir. Popo banda ko mendianté. Tala lelo ba baby sel bino tina ba éducation bana na bandako. Bana wana tu ba baby mwana za na 17 ans azo mona takuta venir na yete. Mwana baluki abandi komela le chanvre, mwana komi impoli, mwana komi boy. Tout ça là, on doit donner nos jeunes espoir. Yaba oser ko rêver grand. Tokani, là où moi Nathalie a ta parent zaka la lamentation de Jérémie.
mwana azomitalela deja yango asoro sikoyo kozala ndenge nini sikoyo omoni teke perte eza ya biso po bana na bakokende balabala lobi soki aza mwana mwasi akozwa azemi or tokokaki koexploite mayele na ye bana boni baza na babalabala na kopesa test ya IQ boye mwana azobimiselo tala bapoint nous avons des génies dans des rues nous avons des génies oyo bokangi na bamakala kuna bana wana akende kopepa mutu machete bacrime mosusu pasi eleki mutu asali crime crime mosusu mutu aza frustration mentale bana misusu kutu bazalaka très mobulu po niveau bozotiele nango na mayele na ye ezokoncorde te mwana akomi mobulu alebino boyebika kobeta na kofinga ulia kotala ke parce que boyebi bana mingi même bana misusu bazalaka tellement cerveau nezaka tout le temps donc aza très mayele omoni siko tango ozolekisa babiloko moko atali nkabo 2-5 minutes à comprendre le plus ozocontinue kana baexplication ne wana il s'ennuie maintenant toute cette énergie là ekokende wapi aloko mona azalaka très agité abundaki abukaki eloko asalaki boye to banda kotala comment ko encadrer bana wana très souvent mwana azaka mayele mingi azaka pe mwana moko très turbulent le cerveau est trop curieux maintenant il manque quoi faire siko ezobaluka na ndenge moko négatif oui avant ya kolobe mwana mabe mwana ya boy pesa na mwana na chance mais maina no nani psychiatre ya bana bateste mwana wana okokamwa banoti mwana na kosalela yo mayele nde leki mais dans un pays mwana prof kutu nanu biloko wapelakisa ye mwana si akomprena ki ekomi koanuye ye na ndako boenzala papa na mama bato ba lamentation de Jérémie bolingi mwana na lobi tango akokoma koli bokaya kosala eloko nini si ye wana futur kuluna po nyonso ne tondi na nzoto na ye mais azomona esika kokanaliza bimisa yango te d'une manière positive te allez eke perte ndebo na beti c'était bandeko na nga en tout cas bo remarquer mamulu ba changer ne formule je pense que photo banda kolobelela ba solution mais nga na beti c'était côté économie parce que we need money presque poto koka kotombola tous les secteurs nécessaires pour na kotozala na ila en développement tokani il est temps bino moko bomi lobela assez c'est assez tolandi bozana mboka moko munene très béni vous êtes un grand peuple demandez mieux de vos leaders botika koyembela bango bokumisaka bango ça te sert à quoi zoko kumisa mutu yo fandi na bana batangi baza ba chômeur na ndako mais ozo kumisa mutu po apesio mo enveloppe est-ce que zotala ta bakoko na yo lobi bakobotama dans quel Congo dans quel climat ceux qui balobi o boza bandoki raté o balobi kindoki ya mutu muindo mais kindoki yango anati pota kindoki yango solo boza peka sous-développé tina kindoki bongo tango yo kendo lokande voisin na yo oza ndoki sous-développé tala mundele akenda katikuna na ba Jupiter ake koloka azo kotia ba satellite na ba lune yo kindoki depuis banda koloka oso tia satellite ata na lune ya pamboy mundele ti lelo azo linga yeba pourquoi turbulence ezalaka kuna na Jupiter yo pumbwa okopumbwa ti kuna to akoyebisa pe biso biloko ezalaka kuna kako na ngai mutu na blokaki bana na quartier ngai mutu na bandaki kobebisa kindoki moko très local ba témoignage côté ngama kindoki moko sous-développé tabanda kota na fleuve Congo na zalaki mobile ya mami wata okotalaki on par quel moyen posa nguba do maka ndoki moko sous-développé ndoki moko très local ndoki azokisa bandoki soni ngana respectaka bandoki ya mindele po bango mwa basala ba explore tali bokamwe mundela pumbwe na butu na moya sali avion mundela tali ba étoile na moya sali sepe ba fusée na kendo kotala ba étoile kuna tala boya biso bo pumboka peka ka botika la kan espace terrestre nan bo pumbwa te boko matana ba Venus kuna boko makate kaka kolongo den endroit kendo koloka ndoko na o den endroit wana nde boyebi mutu mobimba alobi aloki balabala sala érosion batu bayeba ko badindi bakufi alobi bamvuluzi yoka kindoki dozomona ka ndoki moko local sur tous les plans et puis amoni ke oui aza gangi po apanzi balabala bandeko na ye bakufa kindoki na yango wana nano érosion beta na kingakati te esika boyebi ke Rwanda azalaka kuna érosion esalaka te kuna milimo ba érosion botinaka yango kuna te
esika ndeko no akoleka lobo kai opi ozobeta maboko asakana ki atongi likola bilima obeti pe maboko bibo azwi yoka ngai bato bwa ndenge nini yango nebisa bino satan azalaka ne na Congo te ye aza adirijaka peuple lokola bachinois baaméricain barusse bana ne bango wana po mwe bazalaka ata mayele baexploite ata basalaka nango makambo mabe tala ya biso tozaka na niveau ya bamatiti félicitations à vous quand même bolongaki covid-19 celle maladie euti libanda bino bolongi po biso tozaka bato ba niveau ya ba maladie lokola nini c'est ba rougeole ba fièvre jaune do ba maladie éradiquée depuis biso zaka ba maladie zalaka na mode mais mutazomi bengo azalaka ndoki wandoki amdele nini siko mundele na kiscience na ye mayelo azwaki po na éradiquer biloko tuwana c'est ça peka kindoki yoko okoza kindoki ndenge wana te yo kindoki za ndenge nini donc sous-développement sur tous les plans na kindoki sous-développement ya patient eza penza pasi makasi okay bandeko nanga pona lelo nasukisi wana as always I love you all bye bye